Ana atekaka baperike na ye na boyi na nga te bien sûr atongaka baperike atekaka. Ana à chaque fois soki asololi na mama na bango o soi-disant mama na ye Rachel wana soki bitonga wana oyo ya chef soki du quartier na commerce wana na Gombe. Ana mama na bino te a à mama chaque bango fois te andi fo loba vérité a mama abota ye te aza pire ser oyo ye soki azwi mobali basololaka mpo baliaka mibali mbongo po mama abota ye mama wana aza na mbasu ça fait 10 ans esilaka te et puis mama wana kuta alobaka même pas lingala bien alobaka kaka monoko ya mboka mpo ye aza na 50 ans donc mama na ye soki abotaki ye avant tant mosusu abotaki ye na ba 20 ans nde bamama kala banda obota na mwa 14 ans 16 ans donc mama na okoza tant mosusu na 68 ou 70 aa na temps ya oki osala te en plus azalaka na afrique ye nda Ana yo okobima oyo akoexplike biso chaque samedi mama wana akendaka na mama emo akendaka kosala nini parce que petit frère na ye asalaka na morgue ya mama emo soki osilisi konani baaperike na yo wana il faut osokola yango me yo oyebima yo osalelaka parce que glacieur ntango eyaka Kinshasa à chaque fois batindelaka o glacieur eyaka na 2 bouteilles ya mai ezala nango babouteille ya minene te ya boye 2 soki bokochange méthode te à chaque fois soki batindeli o glacieur banda otia caméra obimisi bambisi tout après ofilme na kati ya glacieur wana parce que obimisaka bambisi mais otikaka 2 bouteilles wana na se les jours oyo nga na kanga bino oyo ezosolola na mama wana il faut bopesa oncle wana parce que mama na bino oyebisaki yo non malgré eza oncle mais il faut kopesa ye parce que eza risque côté kuna place basokolaka bibembe eza n'importe qui te nde moto akotaka ah oui nga naza motu déjà naza na maturité ana nga na comprenaki parce que à chaque fois soki bosolola makambo wana nga na comprenaki est-ce que okozwa courage oleka mpenza oexplike peuple congolais ke mai wana parce que mai wana yo moto osalelaka yango soki baye oza na petit bassin moko boye ezalaka na salle de bain na yo ozwaka soki osilisi baperike na yo wana otie yango na mai apui ozwi bamai wana oyo ya bouton wana ya bouteille otie na kati kuna obandi kosokola donc baperike na yo wana après oki kopostele bato nga nazalaki wana mpona ya kobebisela et puis makambo oyo nazoloba napekisi bino teke bosomba baperike pa ana bosomba na bino parce que soit disant za ndeko na bino congolaise moi je m'en fous mais bosomba na bino baperike mais oyo mpenza aza na matoi ayoka oyo nga nazoyebisa ye parce que ngai nde même na bato nyonso bozwa na page na ngai bazoloba ke o ana grande dame boye na boye soit disant grande dame epa na nga azalaki mwasi tosala makambo tu oyo esengeli mwasi na mobali basala donc soki bino bomonaka ye ke aza boye na boye donc wana eza bino ezanga te bao bakosomba baperike pa ana bonne chance bokende kaka mais un jour ata naza te lelo ata naza donc na kati ya cimetière bokopesa nga raison ke eza na mwana mobali retire parole ana ozala na kati ya cimetière te ah ouais ozala na kati ya cimetière te okufa te fo retire yango loba un jour ata soki naza na réseaux sociaux te mais ozala na cimetière te ah oui na retire parole wana parce que nayebi ke nga naza mwana nzambe na okufa te oui